patronne à Bolingo ya Belvi Kandi na ye moko tonton international tonton Omar Kabungo tonton na biso ye penza na Belvi Kandi la patronne à Mwasi Nzambe maman surtout de la famille Libota eske boza soki boza bolobaka oye na système moko ya kitoko wapi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo vraiment na memeli bino un couple kitoko, le couple de l'année, le meilleur couple surtout de l'année. Na otiko bengango couple Kabongo kandenge zalaka wana tomoni tonton Omar Kabongo tomoni ye moko la maman de la famille Libota la patronne à Belvi Kandi Mwasi Nzambe mwasi moko kitoko wapi mwasi moko akabaka na système moko pas possible nini ezoleka bolingo nini ezoleka entre bao mibale eza bolingo théâtre to eza nango bolingo moko ezalaka nango réalité to ndenge nini bandeko nanga avant tokota na mwa masolo ya kitoko na biso ya lelo. En tout cas, nako lingana nous na sensibiliser batu oyo tout. Si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne moko kitoko, chaîne abatoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga bozwana nu bakiti bo vanda ezala bien bo landa émission bongo boza ya kovanda so kiti na yo penza vanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia sucre na yo pembeni kandenge zalaka c'est déjà 20 heures passées ici chez nous na oye bate pa na bino eza air nini biso comme eza déjà 20 heures moyenne alia nanga fufu eza te talaka na obate la taille surtout taille S na système moko ya kitoko na olia fufu te na olia lo sauté na kolia pe balipa te to amikate te oyo na olia nanga kaka biscuit na mwati nanga pembeni siko ya yo okolia nini komela bisoka na ba commentaire oyo zolia na minute oyo na système moko ya kitoko wapi kitoko makasi. Félicitations na couple Ilongo wana tomoni tonton décor na mwasi na ye madame Divine Ilongo mwasi alongi penza lobi te trop c'est trop mobali nanga photo balana celibat ekwe ya nango en tout cas mariage na bango ezalaki kitoko wapi makam nyonso ekenda kitoko ezalaka bongo la patience paye toujours et encore mutu o nyonso zalaka na patience na suka azwaka eloko kitoko yango exemple ya ndeko na biso Divine soki totali ba photo na bango ya 2014 na ya oya lelo ya mariage na bango en tout cas bo betela moi sur maboko que non elle a été patiente envers son homme et voici aujourd'hui mobali na ye aye ko honorer ye aye peza ko honorer ye publiquement et pas ya Nzambe, pas ya l'état et pas ya famille en tout cas et sali mingi kitoko o wapi ezalaka bongo na système moko ya kitoko mingi makasi. Félicitations surtout na ba comédien na biso nyonso ba o nyonso en tout cas ba participaki na organisation ya mariage à tonton décor. Là nous voyons tonton Jérémy Chabani yazalaki témoin na bango. Nous voyons maman Kalunga, maman Jolie Kalunga, maman moko ya bien, c'est elle qui était la marraine pour naba oba yebite. En tout cas, grand merci na bino talakaka bino de famille bola kisipe famille kitoko. Grand merci na papa Elombe pour na chèque ya $3000 oyo a pesa na couple ya décor Ilongo. En tout cas papa oza papa moko azalaka toujours exemplaire, papa moko en tout cas olakisi bolingo ebele. Na tindelio vraiment beaucoup de fleurs parce que on méritait yango. Grand merci surtout na ye moko la patronne na Belvi Kandi ya ba Belvi Mwasi Nzambe. Balobi Belvi Kandi azalaka toujours présente
ezala na matanga, ezala na bafeti, elle a toujours été présente. En tout cas, aza mwasi moko ya ko féliciter pe. Parce que batu mosusu soki akomi na bambongo, batu nyonso ba obelela ela patron na batu mosusu bambe, ba lataka penza manton wana olobaki non, c'est moi. Ta omona ba matanga bongo okende na ete otinda ka délégation, soit atindi bambongo, ba feti bongo okenda kate. Mais ce n'est pas le cas avec Belvi Kandi. L'humilité o ezalaka kati na ye yango la kisaka toujours que azalaka mwana nzambe, azala musala nzambe. Place nyonso akendaka na ye. Soki ezala feti, ba pesi invitation à participer. Ezala matanga a okende na ye parce que matanga ba pesa invitation te. Matanga tout azala toujours présente. To monaki ezalaki graduation ya Mukanya ayebisaki ete aye ko apprendre ango na retard. En tout cas, elle n'était pas contente. Alobaki ke non, il fallait oyebisanga na lingaki na zala. Donc azala bongo, wana ezala ka nature na ye moyen pe ba changer yango ezate. Merci surtout bravo na ye moko Belvi Kandi la patrona pour na chèque ya $1500 oyo apesa décor ilungo na mwasi na ye. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde parce que belé abatu ba olobaki non, to sombela ye déjà cadeau. Mutu na mto pesa cadeau na ye, mais ya tali wana te atali ke non décor aza mutu moko a travailler kana chaîne na biso, a travailler kana groupe ya Belvi pe alobi non, je dois faire quelque chose. Yango ezalaka bongo la famille ceux qui mutu travailler pas na yo. En tout cas yo pe sala mwa eloko moko ya ko sepelisa ye, ya ko pesa ye courage que non, donc solo na salaka et kendaka na maite. En tout cas, grand merci. Nabatu onyon so ba contribuaki bien que tout monde qui ba cadeau ebele ba mosusu kandenge zalaka peut-être to ebite ndenge nini bo participer qui. En tout cas que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Tozonga na makambo ya tonton Marina Belvi Kandi la patrona. Depuis longtemps, tant de personnes balobaka ke no ba omi bali baza mwasi na mobali. Tonton Omarina Yemoko la patrona Belvi Kandi mwasi nzambe. Mwasi nzambe. Tono loba mwasi nzambe wana na pesi nano ba mbote na mutu moko kaka mwasi nzambe ya tongo. Linda bukulu na pesi yo mbote na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga, tonton Omari abotama na mois d'octobre. Belvi Kandi pe la patrona abotama na mois d'octobre pe. Quelle coïncidence! Quel bolingo bandeko nanga! Quelle coïncidence! Tolo bango bongo. Bango nyonso mibale ba botama na mois moko. Différence ezalaki kaka ya 3 jours ya pamba. Babota tonton Omari après 3 jours ba ekobota Belvi Kandi la patrona. Et du coup, te komona bango na mariage ya tonton de corps. Donc balati penza dipon bien que mariage thème ya mariage couleur oyo basengaki na mariage était blanc rouge. Bango pe balobi te to kanisa pe photo en amoureux kandenge zalaka. Bandeko nanga eza somme prière nanga chaque jour na loba kaka. Soki eza na batu ba couple o ba jouaka déjà kitoko. Ba jouaka kitoko en tout cas na ba scène to monaka couple ya tonton Bobo Manoka na Belvi Kandi epesaka makambo. Couple ya tonton Omari na Belvi Kandi epesaka makambo. Couple ya tonton Omari na Sifa Lokwa epesaka makambo. Couple penza ya tonton Omari na nani mosusu. Tonton Omari na Dina na la douce epesa pe makambo. Omari Kabongo na Sila Bisalo epesaka pe makambo. Ba couple epesa makambo moko ya kitoko. Soki totali pe tonton Bobo na Sila Bisalo esimbaka nango esimbaka quand même. Mais tonton Bobo na Belvi Kandi ekendaka o wapi kitoko wapi. Tonton Bobo Manoka pe na Dina na la douce esimbaka nango kitoko. Wana tomoni couple mosusu o esimbaka na ba théâtre tomonaka couple pe ya Cardozo na tonton Omari esimbaka nango pe kitoko esimbaka nango bien. Soki tomoni pe couple ya tonton Pierrot Ndombasi na Cardozo pe ekendaka bien makasi penza. Siko ya mabe oyo penza foka bazala ensemble ezalaka nde tonton Vini
na Mimi Kabongo, la fille de ouf. Moi, si moko yeti na anjoyo azala na eka vierge, ti abota bongo azala na eka vierge. Donc, iwana penze izala bongo. Bande konanga prière à batu ebele izala ka que non, tonton Omari na Belvi Kandi babalana. Wana pe izala ka prière nanga na lobaka. Izala penza prière nanga. Kota la Belvi Kandi la patrona, aza moi si moko azala ka kimia makasi. Azamok Simoko a ba principe de vie et puis c'est une femme qui craint aussi Dieu. En tout cas, ce qui lelo eloba make ba omi bale babala na ba toko boya te netinga pinza de bomu nga bongo na oboya nga te na okoti sa pinza nga kutu no senga na za mtu aliboso ozwa invitation. Invitation ekitoko wapi soki babalani en tout cas na osepela nanga talaka babotama na mwa moko sur scène pe bajwa kitoko. Tonton Omari pe aza musala nzambe asambelaka pe mingi tonton Omari mpona bao bayebaka te asambelaka penza makasi. Donc vi na ye mobimba asi ya mikabi yango epai ya nzambe bien que tomonaka bafilme atournaka me mingi asambelaka penza makasi. Et puis aza mobali moko aza na ba logique na ba principe de vie. Bomoni déjà couple oyo moi ça na ba principe na ye mobali pe na ba principe na ye eza couple oyo kendaka kitoko makasi penza. Et puis bango nyonso baza na bolingo ya batu. Dans quel sens balinga omona batu ba souffrir te. Balinga penza omona batu ba souffrir te, balinga ka batu nyonso bazala toujours bien, makam nyonso ekendaka bien. S'il s'agit que non basunga en tout cas ba osala le tout basunga batu. Et puis baza batu moko bazala kana bango teke ba réseaux sociaux te de tomona ka batu mosusu mwa likambo boye. Il faut tout le monde baye ke non asala ki boye mais bango ce n'est pas le cas. Toko tata na Belvi Kandi. Aujourd'hui, il y a tant de personnes qui insultent Belvi Kandi. Oh, azala boye. Il y avait même de ces personnes ba kola tate boye. Donc tant de choses et l'Obama na combo surtout ya Belvi Kandi mais jamais tout le monde a Belvi Kandi aya ko répondre o aya ko tinda soi-disant non mutumoko aya ko répondre na place ya Belvi Kandi te tout le monde a yangoto. Donc azalaka toujours dans son coin dans les silences. De la même façon avec tonton Omari Kabongo, il y a de ces personnes au ba finga ke non azala lele oh boye azana bana soki neuf mais jamais tout le monde a tonton Omari aya ko répondre. Et à part ça mingi tout le monde a kayata na ba émission mususu ba bengi sakaye même par sa façon de répondre vous allez comprendre que non tonton Omari c'est un homme mature, un homme qui sait ce qu'il fait dans la vie. Donc ayebi limite, il connaît ses limites, ayebi ke place oyo nako dépasser en côté. Il est comme ça. Donc même pas par sa façon de répondre. Donc beau comprendre que non. Azam mutu penza na maturité avec beaucoup et encore beaucoup de sagesse. En tout cas, on a appelé ça respect mingi. Bien qu'il y a de ces personnes bayaka sur les réseaux sociaux pour nos finga bande konabiso, bien que baye bakabavi na bangote, mais ba mi pesa ka penza pen wana ya koya ko finga kabatu. En tout cas, moi na pesa nanga respect surtout comme je l'ai toujours dit, na pesa nanga respect surtout na mibali nyonso ba pesa ka bango respect. Faut pesa ka mibali nyonso respect na système moko ya kitoko. Pour votre information pour na ba oyo parce que y a tant de personnes déjà bakanisaka ke non tonton Omari na Belvi Kandi bazalaka na relation amoureuse. Bande konanga ce qui est vrai bazalaka na bango relation amoureuse te. Mingi na oyu kolobaka nde na lobaki en ce qui concernait date ya naissance na bango to mois de naissance plutôt ezaka coïncidence yango to monaka ezaki na mariage ya nani ya Sylvie si je ne me trompe pas. Sylvie bango mibale bakenda yo kata danse liboso. En tout cas c'était waouh romantique danse moko taliba couple ngo lobi ba openza bazana bolingo ya solo mais ezaki ka danse. Tonton Omar azala toujours sollicité na ba mariage. La plupart de nos comédiennes balingaka ko binana tonton Omar, voire même ce qui est de konabiso comédienne abiso Ursule Pechanga Black Line yepe soki batie feti bongo
yepe alingaka ko beta danse na tonton Omari yepe azalaka bongo. Donc en ce qui concerne nos relations amoureuses penza ezalaka nango te, bazalaka mwasi na mobali te. Parce que je vis même des commentaires, il y a de ces personnes au balobaka te bazalaka mwasi na mobali boye yango na juge ki bon, je m'étais dit non, je dois venir na éclaircir moi makambo susu kandenge ezalaka. Tonton Omari na Belvi kandi bazalaka mwasi na mobali te, ezalaka kibo mwasi na mobali sur scène na ba film kandenge de kaka. Donc na réalité bongo bazalaka na bango mwasi na mobali te, bazalaka ba collègue de service. Donc osololaka kitoko makambo nyonso kandenge ezalaka kitoko, donc bazalaka na bango mwasi na mobali te bandeko nanga. Mais soki eza penza plan ya Nzambe, parce que c'est connu de tout le monde que bango nyonso tu nanu babali te baza nanu toyebi te bangagement na bango. Mais soki emoko Nzambe alobi ke no couple oyo ebalana, en tout cas nga kutu na ozala mutu liboso koya osala émission na obetela bango maboko na niveau moko pas possible, na osepela mingi parce que wana penza ezalaka prière nanga, nalingaka penza couple oyo ebalana, wana ezalaka prière nanga parce que soki babalani baobota bana moko kitoko wapi, et puis baosala couple moko kitoko makasi, kitoko penza makasi bandeko na ngai kandenge ezalaka neti kane tolobaka ba couple ba baby la donja na Grâce Luzolo. Batu nanga penza mikolo ebele to solola bango te bone fo nanu na luka matière Grâce Luzolo na baby la donja bakomeli wapi affaire bolingo ezalaka bongo bandeko na ngai ezalaka bongo soki bomoni ke couple moko esimbani nango boye pe to koti pe na ba prière to sambeli pona bango mosusu ba sambela kaka, on ne sait jamais, peut-être ba prière na biso omona ka boye sali mwa makambo epesi mwa makambo kande mama makambo alobaka epesi penza mwa makambo moni pe batumi bale wana babalani na bango bakomi kosala penza via wana to bando loba eza ba témoignage ba prière na biso kande to bando sambela yanga ya mukuse na ya muke kaka na lingaki na partager na bino na pesi bambote nanga na ye moko abeti na pesi bambote abeti place nyonso landaka Etoile Ines TV bambote na yo yango wana na pesi bambote na ye moko Madame Louise Niclette depuis quelque part, na pesi bambote na Mama Germaine depuis Sénégal, na pesi bambote na Mama Vicky depuis Sénégal, na pesi bambote na nga na Mama Monique depuis Sénégal, batu nyonso Sénégal wana na moni pe Linda Bukulu depuis Sénégal, na pesi bino bambote na système moko kitoko, na pesi bambote na ye moko ndoi ya motema Ines Jem Antonia depuis wapi, depuis France, na pesi yo bambote ndeko nanga kandenge zalaka bambote nanga ya suka na ye moko Madame Kiyonga, na pesi yo bambote depuis Turquie na système moko ya kitoko o wapi bandeko bosa la partage ya vidéo oyo ba commentaire na bino pe ekosala biso kitoko mingi makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.